na biso batu nyonso bazali kokuma biso quelque part. Mais si yo Papa Tshisekedi aussi koya avant batu nyonso oyo na date le 24 avril pour nous dire que tozali kokende quelque part. Mais quelque part yango batu mingi bebi ku place yango ya kokende. Ce qui importe bokomi na bisika yango. Na kwa bokomi na bisika yango de place ngana zali sikoyo mutuna wetuna makepa na yo yango to yo moko pe utuna yango population. Est-ce que bolingi to kende na point ya Égypte, na point ya Tunisie, na point ya Libye, oyo ezali ete population ekomi kosenga basala révolution po ete bakokozwa poste présidentielle te, me bakokopanza le système politico-administratif ya corruption, po ete bareorganize système na bango ya sika ya baélection ya sika ya bamakambo ya sika ya ndenge na ndenge. Nde bisika oyo tozaleli awa population basengaki oui tokende na système ya Égypte, ya Tunisie, ya Libye, ya Syrie, ya Yemen, ya bamboka nyonso oyo esili kotomboka mikolo oyo. Oui, pourquoi population esengeli yango oyo ne place émission na biso ezali mpe korenforcer te, c'est un penalty manqué. Penalty oyo opesamelaki Papa Tshisekedi obote lelo, penalty oyo ezali nango tu garde na kati kuna, penalty oyo ezali ke garde si azwaki deja carte rouge à cette qui n'est déjà. Il n'y avait aucun gardien le 27 avril. Et ça, que c'est une beauté. Puisque ma personne est Papa Tshisekedi, biso peuple, population, tout le monde est prêt pour la recota. Mais oh, Papa Tshisekedi, au revendre, Tozonga sous le décembre et Zalikoya. Voilà pourquoi on appelle cette émission au titre Nango. Penalty manqué. Papa Tshisekedi a bonné pour voter penalty à l'arbitre, Limbi Sangai. Tika kaka boye, to continue kaka match. Atako toza kopola, to continue kaka match. Voilà match comme sur rejourné, fin décembre. Mais qu'est-ce que zali Papa Tshisekedi? Bon, soki ba adversaire nam va continuer ko tabi so ba bi auto kwa so ko récupérer té. Et bon, soki souffle nam so na décembre, sili nango déjà ba si ba jouer organisation ndenge na ndenge, pour être biso match to continue ko pola ndenge to mesana so ja ko pola. Papa Tshisekedi question oya munene to zali na yango. Ozana raison na yo. Mais la kata raison na tozana ba analyse ko sala. Na kata ba ina analyse ko sala ezali boye. Yo yebisa ngai mboka nini yango Papa Tshisekedi expérience politique ozali na yango. Et que mboka on ezalaki dirigé par un dictateur. Et que dictateur yango habillement par élection. Yebisa ngai mboka nini yango yo yebi ete ezalaki déjà na ba patron, ba boss, ba conseiller, ba ministre, ba législateur corrompu par un système ya démocratie ya lokuta na sima ya dictature. Et bon réellement bato wana ba conseiller ministériel yango, ba député yango, ba sénateur yango, ba ministre yango ba réussi ko convaincre mokonzi na bango ete ya solo ndima kaka oyo population azali koloba soit qui dit ça pouvoir faire ça na peuple transition ou bien tika élection est passée biso to pola. Parce que to yoko na Mozambique to moni place Mugabe azali wana azalaka vuma to mona ona Libye place Kadhafi azali kaka na vuma to mona ona Egypte place Mubarak azako insiste ka vuma Tunisie Yemen bisika nyonso ko kende. Il n'y a aucun système de dictature autre mona histoire ya bana mokili oyo aussi comme on a été un dictateur atiki pouvoir na cadre ya malembe ya par élection na malembe ya cadre ya quitte la bino lokwa boza ko senga ngo yango oyo eza toujours ou bien révolution et salemi ou bien mampinga et salemi. Monde ya 1960 au vivant na Papa Tshisekedi. Monde ya réalité ya 1900 ya au vivant na otita ngozala ko tourner tout autour ya Mobutu. Système aussi ekei. Système oyo natoke na yango système apparemment ezali système américain ya démocratie. Ezali système modernisé. Mais question ezali est-ce que démocratie na ba loi na yango? Démocratie selon constitution américaine. Démocratie selon souhait ya ONU. Est-ce que ezali vraiment que c'est la pouvoir? Il y a transition. Na ndenge théorie nango ezali ko sema na ndenge ba Américain bazali ko sala nango. Réponse ezali claire Papa Tshisekedi na bandambre ndi BPS tika bokene kolala nango na mutu ete. Aucun jour démocratie ya ba Américain, aucun jour démocratie ya ba Western, aucun jour démocratie modernisée ya ba civilisé etikali ko zo place na ba mboka oyo ba dictature ezali ko régner. Aucun jour Papa Tshisekedi okene ko s'attendre ete
constitution na biso, mboka na biso, république na biso ekotikala kosala démocratie na lolenge ezali kosengamela na ONU na ba américain na ba mindele ya poto na bato bazali moderniser ekotikala nango kozala bongo te. Asedi sauf soki nazali na tort, sauf soki makambo nazali koloba ezali kopesa sens te, mais soki oyo azali koyokanga na minito akoki koconfirme te ya solo bamakambo nazali koloba ezali ya solo. Question na azali na yango, est-ce que lelo le 24 avril 2011 na stade ya Tata Raphaël, na stade ya le 24 mai ezalaki penalty te? Soki ezalaki penalty te, est-ce que moyen ezali okoki kojustifie biso te soki dictature oyo ekontinue kaka tina décembre tina mbula ezali koya opromete biso ete occasion ya boye opportunité ya boye oyo peuple bazali nango mpe ya kotela yo penalty mpe azala te obote bango bamingasa mosala na bango okozongisela biso journal lelo yo Papa Tshisekedi de place ozali soki okende kozwa repos na biso na ntango na pose yo question oyo na pose ya membre l'UDPS question oyo. Est-ce que opportunité ya data lelo tokozongela yango lisusu ndeko na ngai ekokende mosika te? Frère na bino Joachim Zambwana kati na émission oyo la vérité en combinaison avec www.radiolisolo.com de Dana Kulukutu de Wuppertal.